ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV, O Mama Bino et la Cabino Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na Lubaka, Nzambalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisaka, Bande Konyon, Sobazolanda Biso partout, ba O Nanu ba s'abonner na sitioté. Vous s'abonner au site ya Maman Abino et Betel Pro Max parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka auberginité to pesaka merci na bandeko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na moi salekini bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na Mama Vende moi so amibla Vende ndako na Verchache ezalaka yo Betty la patronne to pesi merci na ya Bea Zakari Tulomba moi si kitoko petai Mami la plus belle na katsa Panama balobi boni basangwa lili mwimba ya papa Oscar tokenda kabongola mama Tazi Vita Imana ya papa Trésor Chou balobi porte-parole na biso ya Maele tozo pesa merci na bibi chez Mwanzambi et nous en direct des 001 BBC de moi-même boni basangwa Naomi Mwenge de longue jambe ya papa de Gaulle na kati ya Luton bamoure na bamoure tant to betaka masolo na ebisaka bana poto tant bozo kende Kinshasa bobo sanate
bisika ya kolia kitoko bio na Kinshasa eza ebele. Nazoyebisa bino toza na nganda moko ya kitoko ya propre restaurant super urbaine chez Mama Sylvie Mwanzaka. Balobi vraiment biloko ya qualité chaque samedi dimanche. Kolia ezalaka kuna bio bana poto bokende ko découvrir cadre ya kitoko chez Mama Sylvie Mwanzaka. Balobi biloko ya qualité bio propre pona bino bana poto banikiliste nyonso rendez-vous eza moko. Soki oke Kinshasa okomi na restaurant super urbaine te pa Mama Sylvie Mwanzaka te seke okendaki te. Kini nde makambo bamure na bamurezi nzamba lola pambola impératrice MK babi mwaso apesi liboma na TikTok na basiper kizobazoba ezalaka yo impératrice MK bandeko bwana posa kosona basiper wax ya original bobenga biso numéro impératrice ezakaka moko asalaka na TikTok atalaka na WhatsApp ye na Facebook atekaka te bobenga impératrice MK numéro neza pa ya mama Irene sona basiper wax ya original atekaka pe na ba grand super. Merci na bandeko nyonso pona patience et fidélité confiance ndenge bozelaka mama Irene Masiandoki na rabino masola solo na yaka na aubergine te na rabino basangwa kafu neti mikolo mama Cornelia Lutadi la sangone panzani musika balobi Grasslight cosmétique azolongola ba caché nelongi o ba rude o po ebeba o na pakola mafuta soki ya banani simba te balobi Grasslight cosmétique ba mekarate me basalaka balobi benga mama Cornelia Lutadi la mwana télé si mwasi ya tata na katsa bundes balobi logo ozomoni pa na biso batia ker numéro ne eza na sewana bongisa loposo na wepe mutulinga kolata kitoko na poto perika bien fantaisia bien bilamba ya kilelo balobi benga mama Cornelia Lutadi la mwana télé si mwasi ya tata na kati ya bundes. Merci na bandeko nyonso boandaka biso partout biso na memeli bino lelo bandeko nanga eza lisolo ya pasi eza lisolo ya pasi ba mama mingi na poto bazolela nazoyeba te masolo nazobeta ezokende kaka ba mama tokosukisa ndenge nini bamure na bamurezi ndeko na biso ya mwasi abenga aza na mboka ya France na kolela mama Irene tunelanga conseil nayebi te nasala nini mayele esilinga mama Irene naza mwana na koli awa na poto nazalaki na pays moko quelque part awa ezalaki France te mais mobali nakutanaki ni aza muta France ayaki kobalanga mariage na mboka ya baparents nanga moyen to cité non ezate parce que tokopesa indice ba ko comprendre tant mobali aki kobala ye na mboka wana ayeni sikoyo na France na debi bazalaki bien bamorena bamorezi bolanda ekomi na temps moko mobali akomaki mobulu ya koloka bamama bozwa bakiti bovanda bamama mingi bokotika bana bokokufa na tension pourquoi nalobi boye ntango ndeko ya mwasi abenga pesa lisolo mama Irene nakoki susu te nakomi koluka kutu na miboma na ngai ngabi yaya yo kufa po na mobali beta na lisolo bongo topesa conseil mama Irene nazo souffrir na libala ndenge nazali kovanda na mobali ni bandeli tozalaki bien ekomi na ntango moko mama Irene mobali a changé mobali mobulu abasi nzela ya koloka mama Irene okanga mobali na ba message abati na ba WhatsApp nazokangi na ba photo ya basi ya bolumbu na ye moko azotinda mama Irene chose grave so na tuni mobali azowanga na lobi eza yeti mama Irene pesa conseil na mibali to fongwa na parenthèse mo bandeko mibali boyoka eza na mibali mingi bazaka na langage oyabe ya Zakari panzelanga lisolo ekosalanga bien sintia mbongo sala musala bazaka na langage mo balobake mobali ata sali mabe pa ya mwasi akoki kondima te oui boza na raison mobali pe soka sali mabe soki azowanga ne pa mwasi quelque part ezalaka pe respect po azobanga mwasi na mais batalaka likambo nini kowangana likambo mwasi ayoki amoni te okoki na yo kowangana mpona respect mwasi mais oyo mwasi amoni video eza yo bafoto eza yo mais yo ozowangana eza yo te ozotraumatize mwasi na yo ozokomisa mwasi mito yango moni basi mingi poto bakoma bempoli bakoma bateti baperda mémoire parce que omoni likambo eza mobali eza vrai lokola photo na video mais moto azobaki wana yete wana nde komi mabe mais soki mwasi na oki ozobima na moto soki owangani azani na bapreuve te lalala ekoki kopase mais oyo moto amoni biloko nyonso mais ozowangana eza kitoko te mibali mingi na poto bana poma pardon pourquoi toyebe basengaka pardon te bolanda lisolo na bokebi mwasi mama Irene akangi na bafoto na bamessage azokomela basi mamba bolingo na oyo ye moko azotinda mais azowangana eza ye te mama Irene
asengaka mpe pardon te. Mama Irène nakomaki na pasi, nakomaki kolela, nakomaki na basusi. Posa na boma libala po mobali mobulu eleki, me ba conseil ya bato eza kaka libala eza pasi, vanda kaka, tala bana. Tango na okota na TikTok, na kuti basi oyo basalaka kisakata ba matalana ya TikTok. Ya na age ngana ko malibala po mobala zweli ngambanda. Jamais na ko malibala te. Tango nazoka ba video ya bongo na TikTok bazolo baka n'importe quoi. Moi ça ko malibala te po mobala zweli mbanda. Mama ika no mwana kiti. Nabi basi TikTok ba olo bango te. Moi ça ko malibala te po bazweli mbanda. Libala eza pasi na vanda kaka. Bandeko nanga nazoyebisa bandeko bazaka na langage ke moi ça ko malibala te po na mbanda. Eza langage ya buzuba. Bobongisa ngo. Po soki toke na makomi. Bible bi moi ça mbali ba okabwana kaka. Soki moko asali ekobo kasi ekobo ngo yango na siko mbanda ti siko tongo boloba mwasi na mbali ba okabwana te soki mwasi abomaka libala te soki mobala zweli mbanda soki bozo contredire Bible po Bible bi mwasi na ba okabwana kaka soki moko na bango asali ekobo kasi mbanda yango na nde siko ekobo ti est-ce que vous montez bozo contredire Bible mais Bible ba jamais que mwasi na ba okabwana na mobali te soki mobala kabaka te to mobala akipaka ete to mobala sala ke sexe malamu te ba ko kabwana na Bible ezate Bible bi ke ba ko kabwana kaka na tango moko asali ekobo kasi ekobo nde yango na mbanda mwasi abiso na koti na TikTok basi bazo sala ba video mwasi abomaka libala te ka poso bazweli mbanda akolanda bato mosusu o mobali soko bomi libala pas zweli mbanda sala erreur o kozwa pe akozwelo kaka mbanda mibali nyonso te basama bazwaka basi na mokili eza na batonto a félicité banda bala mwasi na ye asalaka ekobo te azwela mwasi na ye mbanda te surtout soki aza na Yesu Masiya nalobaki eloko mingi mobali ayebi kobanga nzambe soki osala ekobo te eza te mpo mwasi naza danger to mpo abangaka mwasi na ye non ezaki mpo abangaka nzambe bavantage nde ezoya pa mwasi parceke ye moko mobali ayebi ke kosala ekobo eza lisumu ekobo ememaka maladi etungisaka finance bokoma bapauvre likolo ekobo ekobelisa na bana ndako yango wana topesa topesa ba merci na le king balobi Jado Fumu mokonzi ya Zélande ya la reine Vani babengaka le king ya love la reine Vani va kiti vanda pour Jado Fumu vraiment à respecter à moi sinaye la reine Vani ça va bamurena bamuresi bolanda biso na bokebi mwana mwasi sabi mama Irène nakoma ekolela mobala sengaka pardon te mama ndenge nazolela nazokota na TikTok bato bazoloba mwasi abomaka libala te soki mobala azweli mbanda ntango nayoka bo mwana kiti nga bien baloba bongo seki na mikisa kaka mama nakoma ekomikisi pa mobali lokwa na monaki bafoto ya mwana mwasi atinaki bolumbu mama Irène nakomi kokopie mwana mwasi wana mwana mwasi wana tiaka basile bakabela milema nakomi kotia basile nakomi kotia kabelo nakomi koka traumatiser nakomi kobenda beauté forcée na bimaka kitoko mpona sepesa mobali mbamona nakomi na complexe na vie nanga bolanda lisolo basi mingi bakolandanga bakokutama na station bopartage lenga video oyo mama Irène esalaki nakomi komikitisa pa mobali ntango nakomi kokitisa mobali fa mobali asiyanga pardon mobali amatelinga mobala akomi kosakana nanga moto asali mabe asengaka pardon te akoma kobudenga mama Irène nga nakomaka akomikitisa mpo baconseil ya TikTok mwasi abomaka libala te soki bazweli mbanda bolanda lisolo na bokebi mama Irène nakomi koforce bolingo nakomi koforce tosalaka bavideo nakomi koforce totalaka bafoto nakomi koforce atiaka nga na bastati ndeko nango ozolandanga lo nazosola na yo eza na basi mingi babetaka tolo mibali batiaka biso na bastati yaya mingi batiaka bino na stati soki batio na stati yebaka peke na stati bablokaka bato bakoki kotia na stati ya mobali babloke bato nyonso batika bandeko no na bakamarade no bamonaka ntango ndeko na otaya na mona esemeka atiako na stati botali onka yo na ndeko na yo mpo na stati okoki mpe kobloke moto estce oyebi ke na whatsapp na okobloke mpo mona profil nanga te omona mpe stati nanga te tout est possible na réseaux sociaux mpe surtout na eloko mondele asali telefone o Samsung iPhone yaya epesi vitesse na mokili kobetaka tolo te ke batianga na stati ntango batiako na stati bablokaka bato nyonso bamona totalaka foto no yo moko pour votre information mama Irène nakomi koforce bolingo pa mobali nakomi traumatiser na bolingo mama Irène eloko nini esalaki tema nakomi kolinga mobali mingi mpo na complexe bazwelanga mbanda nakoma soin mama Irène ekopropose mobali ngabi na 50 ans na yo na selo anniversaire bamorena bamoresi bolanda pourka bapesi so na Irène Masiya ndoki ye minene nde yango oyo
Moi, ça sali invitation à reçu la mobile anniversaire il y a 50 ans. Mobile a 10 invitations à pesi ba camarade nae. Moi, c'est a ça la bandi ko manzoto, mbal nanga ko la tani pour anniversaire mbel nanga so ko 50 ans. Wana si ba bote bazana ba mi balé. Maman Irène na ikoluka ya moko alambaka kitoko na France ayebani pe na proposer nga biya lambela nga biloko service traiteur pour na 50 ans mobile nanga. C'est wana bi problème ite me banda ko benga c'est wana to kutana zo mbonga biloko kolia c'est wana zaka na bolembo na kozwa lelo na kozwa lobi to kutana château d'eau et puis si contretemps ya fête comme tika na 1 mois pour mobile nanga sala fête ya kozwa mbongo lambelanga afin ayekoloba ke to kutana zumbongo nyoso service traiteur muto lamba na pesier ba morena tant na yebisa kabino Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga mobalo asengaka moi si pardon te moi si kobomela kenzo toto ki na concert kilelo batu mingi bazokufa parce que bazosela concert TikTok yango basi mingi ba perdre ba valeur na bango mama ira tant to kutena si wana pesier mbongo biloka kolia les kaka 2 jours c'est wana benga bona za mposa na sola nonga bi problème ni nabité to kutana pe to sur la tête reposée to kutena ya na falamba biloko pona fete binanga mbongo pesinga pona biloko kolia mobile na mbongo so na bilamba bolata na mbongo futisal pono yede mama na ote to bandeko na atuni pourquoi bi ngana za menancier bando benga kingana la biloko bazo menancier nga makasi mwana la mbilo izati o bazo menancier pa nani abi mobile na bimana cousine nga abi ambon abi oui mobile na bimana cousine nga za mukolo nanga ba morena ba moreze maman na pesa la mbelanga biloko na France aza plus de 50 ans abi cousine aza mukolo na ye c'est que mobile nanga zo madana mwasi ya mukolo esi aza mukolo na yo likanga mobile nanga bi 8 ozane kaka na France cousine nanga wana tata banga zaka na mbongo na Kinshasa bande ko fréquenter mingi bana ya ex président moko bo aleka na Congo cousine nanga bimana mwana ex président moko sango panzana na Congo kazaka na sida abotaka mwana moko mwana mwasi la balaza na Canada cousine nanga ya France na mbongo na ye moko banda wana tlo cousine nanga abota te azalaka na mwana moko abala kenda Canada avant bimana mwana ya président ya ex président moko boye ya Afrique baloba cousine nanga na zana sida mais cousine nanga na poto akoma mwana mokie par rapport nanga pour nga na ada plus de 50 ans na 52 ans cousine nanga na yebaka ki azaka moko nanga ba 2 ans mais na poto nga na koma moko na tellement aza joli aza na taille bien cousine nanga linga mbala bana miki akomisa mobile na de base nga na beta ki sole pa ya mutu ke nazo lamba biloka feti moko ya garçon mozo sa 50 ans liswane ko mela cousine nanga benga bina ko sa feti wana te na kokipe kolamba na feti wana te parce que ebimaka na mobali wana mama Irène na koma traumatisé na bise ke mobali oyo malgré tout na mikitisa pona kimbanda liboso na kangaka na babetise ka changer na été mama Irène babi cousine nanga bimana mwana ex président moko ba soupçonne na cousine nanga za na sida mama Irène azape so mukolo ya ngai na mobali mama Irène sala kinga bien te na ina ndako boso na vanda ko nesira ngokozongisa nga mbongo nanga bi oui nazala mbongo na awa azumbongo nyoso azongiselinga mama Irène na ndako na kokite na esi mobali nga bi fête eza annulé o pona ninga sina pesi ba camarade na invitation bi fête eza annulé parce que tala na yo ki boye mama Irène ndako epete mobali lobi na humilier na miso ba camarade na ye parce que ça pesa ki l'invitation il a fallu qu'on continue procéder ya fête ata soka zo bimana mwasi wani za maso ba ko sola après fête mama Irène tala niveau ya kozanga nga mama bana na respect bo pesanga na no conseil jara mobala boy mama Irène na yebisi makambo nyonso mobala zolo bananga ata soki oyoki nazo bimana mwasi wana to tikali na quelques semaines pour na fête pourquoi zena fête lekate bongo to solon au moins to kozaka ka problématique c'est kozana likambo moko na sima ya fête na ngai yo moko mto proposer ki ngamera na ko comprendre que na bimizo bana bolingo mobala komi ko sakana ngai mwana pesa basi conseil bakolisaka mabete tango nakangaki na mwasi ya liboso il a fallu na tia ba décision na vie nga na limbisaki na facilité pour na conseil ya TikTok ya yo okota ko fini video ya moto ke mwasi okoboya mobali te po azweli ye mbanda so obala boti libanda baboya ka mobali te ya mwasi okoboya mobali te po mobali azweli ye mbanda siko mwasi pa boya mobali po mobali asali ndeti nini po makomi lobi ke mwasi no bakoboya na kaka na momo basali ekobo kasi ekobo ya mwana mbanda bino bo compliqué conseil ndeko nanga ekomama na bible soki mwasi to mobali okangi moko na on ekobo soki
soki olimbisi tosali lisumu te soki olimbisi gloire ezonga epai ya nzambe eza ça dépend ya bolingo okozanga mpo mobali yango ekesengaka kolimbisa mais conseil ke mwasi akoboma libala te mpo mobali azweli embanda eza conseil moko existaka te eza conseil ya basi ya bazoba eza conseil ya baimbécile parce que na bible ekomama libala ekokufa kaka so moko asala ekobo ekomama te ke so mobali azosala sexe bien te boma libala so mobali azokabela to boma libala wana na bible ezalaka te oyo ezalaka nde yango wana nde soki mobali asala ekobo nde yango wana soki mobali azweli mbanda mais lelo ekoma mwasi akoboma libala te soki mobali azweli mbanda seki mobali mpo akoboma libala te soki mwasi azweli mbanda mpo lisumu ekobo na bible eprécisa te ke ya mobali eza makasi ya mwasi eza mabe wana biso baafrikain tokendake mwasi abongi na mobali moko mobali nde abongi na basi ebele nyonso eza kaka lisumu tosungana ndeko mwasi akomi traumatise mama irani mobali amankaka nga respect mobali akoma kosaka na nga parceke nalakisi faiblesse na nga ntango natangaka ye na basi wana bafota mitaka mere fe natia rigueur na ndako nga baconseil ya bato vanda kaka mpo na bana nakie na tiktok mwasi akoboma libala te mpo mobali azweli ye mbanda mama irene nakoma ekomi olenge ya mikiti sasa yanga pardon nga nakoma ekomikitisa nakomaki na complexe mobali azweli nga mbanda te azweli nga mbanda mpo na nini peut-être naza soin te peut-être natiaka basili te mama irene nakomaki trouble ntango namona ye bafoto ya mbanda nakoma kosala effort na misala basi mingi bozomona na mokili baza bakopi kole ya bambanda na bango mobali asali ekobona fille moko boye ya mwindo yo banda kotia no tioko ozalaka no pembe yo tika podi okoma mwindo mpo na complexe okoma komituna ke mobali na nga azwi ngamba na mwindo seka alingaka basi ya tioko te ya tioko ezalaka elengi na ndenge nango mwasi wana mwinda botama bois noir yango ozomona kitoko yo botama bois noir to botama bois chocolat eya pakola ngo couleur ekoma na couleur nango ya bien tia tioko na mama na kimia sa lisumu na pona oyo yo kesamba banzambe po kotiaki tioko kotika tioko te bazweli ombanda ya mwindo eza na sensité kokoma pe tioko te mpo bazweli ombanda tela esoki mbanda aza ne métisi yakeba na cancer okeluka su mama cornela longola tache nyonso kaka makambo basi mingi bazovivre na réseaux sociaux basi mingi baza bakopi ya bambanda na bango ya mibali baza compliqué kokoma traumatisé te conseil gratuit toli ya pete mobali akozala na mwasi aza na tala bassin na ndako ake kozwa likango moko azanga bassin azaka na kantine siko yo moto oza na bassin moko mwasi bai nanga lingaka basi babassin te eza buzoba nde na momana esengi fe mona moto azanga bassin eza complexe soki ekatisa bassin na yo nasala bbl mpona bonga mpona mobali ndeko kokufa kotika bana yaya baboyaka mobali te ndenge bapesaka bino conseil soki bazweli bino mbanda eza faux conseil baboyaka mobali nde soki azwi mbanda mais ekomama na bible note bien ça dépend bolingo kozala nge pa mobali na yo soki olimbisi mobali po asala ekobo gloire ezonge pa nzambe soki po bomi libala osali lisumu te ndenge moko na mibali mais mibali mingi balimbisaka na bango te biso basi moto olimbisaka bamore na bamoresi tosonga na baconseil mwana mwasi aza traumatisé mama irani mobali azanga respect banda na nila feti mobali akoma komenanse nga na ndako na emilie na miso ya bato donc mobali mpo na ye ndenge azobima na ser wana babaza kutu na sida oli tokesesa no baexamen tosala so sante eza malamu ye mpo na ye lokwa nayokaki faye na supporte ndenge na mesana kosupporte ntango namonaka bafoto tosala nano feti bongo tosolola yango après feti mama irani na mimoni zoba yango pesa conseil na basi bakolisa mabe te ntango namonaka bamessage ya mobali na nga na whatsapp na bolumbu ya basi oyo azotinda mere ila fale natia makambo nyonso na mesa nga na bandaki kolela nakomi complexe baconseil ya bato babill gate bapesaka baconseil ya pambala mwasi mosi akopesa conseil mere mama baboyaka mobali te soki azweli yo mbanda peut-être ye aza banda bala mobali ne 32 ans de mari na amona mbanda te oui basi ya bongo baza mibali na bango basalama na pati ya liboso nzambe asalaka ta ndosala mibali basalamaka na pati ya suka babima mai bakoka komaîtriser te bakoma babulanaki mokolo bareste farine basalaka mibali baokovivre te bakoma des autres yo siko moto abotango opesa conseil ye na ndako naza akimia ye aza na mobali oyo nzambe mibali ya première génération mibali oyo nzambe asalaka mobali ne ye wana abangani nzambe troisième génération mibali nzambe asalaka mibali babima bapeta bakoma bataki ndumba na mokili yosko kotama na troisième génération bamama tokeba temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt nde comment ça a traumatisé mama irani mobala koma ko emilenga soki to soigner ezaka bando wanila feti nanga na baya yo
bando anila fete nanga na baya yo mame azomona banda na anila fete ne ya bayanga mazomona teke kobo ya sali pona ser wana baza pe ti lelo mama Irene nalandelaka aza na likango kaka ser wana oyo afongolaki nga wana azalaki soki ex ya likango soki ya mwana président moko bavivaka na ser wana ti lelo mama Irene siko azomona erreur oyo asala te ekoba asalima ye aza kaka desu na comportement na nga mpo na anila feti mama Irene humiliation eleki nasala nini natikala kaka na conseil babomaka libala te to naboma na nga libala bosunga nga est-ce que conseil nazoyoka epa babomaka libala te soki mobali azweli likango ezalaka conseil ya malamu yango na ye na Irene Masiandoki TV bamourir na bamoureuse bolandi lisolo na bokebi botiela mama Irene conseil nayebi te soki nga mpe nalobi mabe parce que mwana mwasi azovanda na libala mobala azosala mobulu azotelaka conseil bato ke babomaka libala te soki mobali azweli yo likango babomaka libala te soki mobali azweli yo mbanda nga sikoyo na lisolo na nga na lobi apparemment conseil wana ezalaka kitoko te parce que soki toke na makomi ekomama mwasi na mobali bakoboyana kaka likobo ko ekobo yango wana likango te yango wana mbanda te siko bokomela biso est-ce que mwasi akoboma libala te soki mobali azweli ye mbanda to mwasi akoboma libala ndeti na moma nini en tout cas malobi eza mboka bino bato bolandaka biso nayebi ke baboye nanga bozala batamayele na mwasi wana bwaka conseil bwaka ma commentaire parce que ndeko apesi solo akozala vraiment obligé ya kolandaka bacommentaire na bino parce que sinayebisaki yika mpiko na bacommentaire nzamba pambola mama Sophie lutadila na kati ya Italie mama Cornelia lutadila mama Sophie lutadilo nana problème na suka wana mama Sophie na kati ya Italie boni basanga mama Asha na mama Sylvie Baena ya prêtre Guy Baena na kati ya Italie babive nanga colonizaka teni na Italie ezalaka yo Guy Baena ya Sylvie Baena mwasi ya pembe mama Asha sava nzamba pambola Sophie lutadila na kati ya Italie ba mama Italie est-ce que boza bien na mboka vient nanga Sami Tamaku beau-frère propre motema grande sœur propre mama aimée. Voilà, tukutani mbala sima nzamba lola pambola bino soki mwana moto azongi tela na lobi bisous bye. Ah, merci. La deuxième fois. Merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie. Merci. Ah, deuxième. Fashion. Il y a quand même un bon de 5 navires, ma casquette à la qualité militaire. La faute à l'homme, on ne passe pas comme c'est bien ma presse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant, c'est dans le Fils Fashion. Et dès qu'à l'eau, qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, la qui signe, on a commenté, ah, on a eu un autre blonde. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse bien là. Nous avons déjà les classes. Bana Europe bana kini bakosaka ngo te ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kanogen collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo aubergine
ezate toza na ba chaussette ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse ya ngwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de